mboka lelo komi insécurité partout. Ba wazalendo lobi ngai. OK, ce que biso to tuna boy. Surtout le mboka ezongi na kimia. Ba wazalendo ba revendiquer. To lo ba wana ba yakina ba wazalendo. Ba ko ba intégrer mo kana armée ba. Non, wazalendo c'est wazalendo asa militaire qui o ayebi pour servir Congo. O biso to yebi FARDC. Mais le to tuna. Bozo ba wazalendo bo tcheli boso. Bango so kimia ko tu ba former ba intégrer armée. Mo pa disango. Tani o ki seke doit former ba soda. Oui, mon ko former ba soda. Yo lobi na 8 mois mais bon loba awa ke ki seke ni yemo loba ke akuta armée moko eza organisé. Yemo ko teta ngazoka pouvoir. Alors ba akuta armée organisée. Pour la Congolais tant que mananga ba conditions on va exiger ça makasi a démissionné et toi tu penses que maintenant na pouvoir aza eli ayebo lungulu alors a démissionné quand na négociation c'est normal. Mais mo pandisango so ba bi ke ko démissionner eza pour protéger le président qui Tshisekedi ko démissionner peut-être eza que souffrance c'est l'équipe bazana na bilan té yango nanga lo bibu pour que Tshisekedi ne respecte rien asa na accord lelo ba ko yoka na bananga té c'est la mandat no esila mais batu na ba leka ba ndo finga bananga donc bazana pouvoir mo boy omoni makon tolo bango ake tout d'abord il faut ça respect humain respect à mutu tout d'abord. Et là, vous savez comment on a vu ça, ça va combien d'accords sali, bakina ba Europe, bakina ba Luanda, bakina ba na Doha. Donc combien de fois bakutani, mais solution donc ils ont na kezani solution Congo et Congo Taliban dati. Tant que le nanga c'est congolais, nanga aza étranger, nanga congolais soutenu par le Rwanda. Non. Et bon, papa qui s'est dans les pères, qui s'est dans les pères à soutenir à fidélité. Nangelo ko mouvement au salangeza Rwanda au tsaï pour que parce que Rwanda se retire leurs appels moi difficulté de reconnaître en mo pas lisango eza Rwanda té batika makambo ya M23 oyo président Kabila Joseph Kabila kutana nango eza Rwanda té président Joseph Kabila akuta ba tout parmi au qui s'est da kuti na o Joseph Kabila kuta beaucoup par rapport ça on peut attaquer comparaison donc o qui s'est da akuti ba groupe ya rébellion combien président Joseph Kabila kuta combien de groupes ya rébellion oh na président Joseph Kabila nani on voit qu'on soit solution facilement pour président Joseph Kabila akuta Congo est divisé partout ba rebelle bazaki partout mboko bazaki divisé aïe na âge à 29 ans à ça au fakasa et non le bosoko a sangisa ba congolais à ça la kini et non ça le cas c'est que diamwana président Tshisekedi et problème exacté anima après sa solution na ba congolais pour to benga président mais muto to sa solution ti na tina o benga président parce que nyonso ya bango baza ko akizaka Joseph Kabila mais bilan na bango sur le plat terrain toujours battre bilan na bango oyo ko to na mambu ya ba corps na Kagame problème on a problème Kagame tout le bango 8 ans de pouvoir toujours le bango que problème ya Kagame ti eza problème ya ba congolais asangisa ba congolais to ba place nini futi okoki ko tonga pota mais soko kanyi morachité banjo tina pota ni ko combien de reprises bango basali na Kagame alors solution il y a un pas tout le monde a un pas une solution o yena Kagame ba fande sika moro ba mela même ba photo za ba mela même ba whisky ba Patrick Mouya ba na ba photo na ba Kagame na ba raté depuis ba banda na Kagame solution biso to mona ba so na Kagame mais si ba nanga ba yo zo Goma na Bukavu. Merci beaucoup na balandino so ya institutionnel officiel toza bongo awa et pas madame Stéphane ça to message bon ko tourner l'émission na biso ya analyse politique to salaka donc vous abonnez massivement na institutionnel officiel pour que vous voyez la vidéo qui to ko vous voyez analyse qui to ko to salaka pour la situation politique ya mboka na biso RD Congo to yambi bongo so ndeko Yannick qui aza sous buto wala accepter parce que déjà mon message na biso za na biso nde mo pende ko pichwa message na ko ça na biso donc eza bato ba répondre bien à la question na biso ba réclamer bengo raison pour laquelle toujours bien bango azonga a toujours na institutionnel officiel pour que
ça l'analyse na bango. Donc merci na maestro Vicky pour tout, merci na baboyem tout ya tout cela officiel vous s'abonner massivement pour que vous l'andara bablogo. Donc to benga déjà de konamiso ya nikaye tout ça l'analyse quand to mettre pour ça. Donc avec la permission de maestro Vicky pour tout ndeko ya nika koya déjà ndeko ya nika boni kimi ezali mopandisa tambio lisusu ngapi na sepende na moni lisusu na bike so yo yema ngamba ko bezalaka to lo ba pona oyeleka na mboka na biso Congo za biso donc mabele na so ekei to so mabele mususu te to la to la muki to ki ba négociation sami na Doha entre gouvernement congolais et gouvernement rwandais pour que paix ekota et na Rwanda parce que Rwanda pas à menacé azana ba FDLR ba bundisa régime Kigali et puis la rebelle M23 na FCND ba zo bundisa régime Kinshasa ba sali quoi pour que paix ekota makambo ici là wo lo ba accord wana boyo kawana mais muto balinga ba ke siège ba kota réunion ya lo ba ke ba solo le tina lola ti do ba ba ka solo le tina lola après si muto respecta ne ba accord te na yebite so wa vendre sunini po ba solo la po abandi ba accord le loté ba ke ba Nairobi ba Angola ba Doha bon na yebite soki au juste accord ni o ba to na ba ni ma on faire qui c'est que et si ba signé déjà si les tiens que non Rwanda retiré ba troupe na sort ya nanga tete ce que zanini et puis qui me compte parce que Rwanda zaka kizi ya pesa ba troupe Rwanda se défendre ya billet à défendre rapé mboka na par rapport ya ba FDLR ba ta régime Kigali donc ba sali makamno c'est si la ba FDLR ba zalate ba groupe rebelle wana pe fusi là pour que qui me compte et na Rwanda et na RDC mon pas de ça on a rien tuna accord ba sali na ba nanga tout basali na Kakami faut ça na rebelle donc faut pas traiter directement na régime à Kinshasa donc basali na gouvernement congolais mais mon pandi sango programme Congo za programme ya Kakami te le bango déjà plusieurs fois problème à Congo et ça problème à ba congolais solution Congo et route na kati ya Congo et ça problème mais combien de fois qui seki ba kuta na Kakami combien de fois depuis ba su pouvoir to ki ni 8 ans na pouvoir combien de reprises bango basali na Kakami alors solution il y a un pas tout le monde a un pas de solution. Oh, il y a Kagame, ba fan de Sikamoro, ba mela même ba photo, ba mela même ba whisky, ba Patrick Mouya, ba photo na ba Kagame. Na ba raté. Depuis ba banda na Kagame, solution. Biso tout le monde a ba solo na Kagame, mais si ba nanga ba yo zo goma na Bukavu. Mais tout vraiment gouvernement américain donc parmi les pays la grande puissance, ya mokili à côté Makambongo, et donc ba van ici Rwanda, ba van ici RDC, ba sali ba corps pour que Makambu, ici, Makambu, ici, là, 26 provinces, Congo, c'est à la calme, nous sommes à circuler librement, et courant n'a pas côté qu'on a FDL ici, on va saluer encore, pourquoi pour respecter un autre État-Unis, on s'est chargé là. Si on a tout, on va se compter dans l'année, on va dire que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une sanction, c'est peli, il y a besoin de monde qui se fait diplomatie, et le monde de l'Union européenne, et comme il n'est pas américain. Mais on pense que ça, on a tout dans le mais ça a une ata pays moko ya Afrique ou ya Amérique a stable Afrique pour solution to lo ba o mambo o to lo ba o eza mambo ba américain te Amérique oya na Congo pour azar na bénéfice Amérique jamais oya Congo pour a gaspiller énergie en vendre ça va congolais solution ça va congolais et ko sala makate solution ya Congo eza président qui sekedi solution za te ko Kagame ata ba koti ba accord combien d'accord ba sali ba kena ba Nairobi ba ina ba Luanda ba kena ba na Doha donc combien de fois bakutani mais solution zo donc ils ont mona na kezani solution Congo et ko utali banda te tant to le bon que nanga c'est congolais nanga za étranger te nanga congolais soutenu par le Rwanda non et bon papa qui sait que dans les pays à soutenir à fidélité non ko soutenir FDL to boy tebi nangelo ko mouvement au salangeza Rwanda au tsaï pour que pour Rwanda se retirer leurs appels moi difficile to reconnaître ngo mo pas sango eza Rwanda te batika makambo ya M23 oyo président Kabila Joseph Kabila kutana nango eza Rwanda te président Joseph Kabila akuta ba tout parmi au kiseke da kuti na o Joseph Kabila kuta beaucoup par rapport ça on peut ata ba comparaison donc o kiseke da kuta akuti ba groupe ya rébellion combien président Joseph Kabila kuta combien de groupes ya rébellion oh na président Joseph Kabila nani on voit qu'on soit solution facilement pour président Joseph Kabila akuta Congo est divisé partout ba rebelle bazaki partout mboko bazaki divisé aye na âge à 29 ans asala ki autre fakasa et donc bosoko a sangisa ba congolais asala ki nini
Et le président n'est pas Tshisekedi à moi. Président Tshisekedi. Et problème est que après sa solution à Congolais pour te bien président, mais Mouta doit faire sa solution. Naza tina au bien président parce que nous sommes à Bango, basa kwa Kizaka Joseph Kabila. Bilan à Bango sur les plats terrain, tous les bateaux bilan à Bango. Au lieu que tout n'a mambu, ya corps na Kagame. Problème on a problème à Kagame tout le Bango 8 ans de pouvoir. Tous les gens qui problème, ils ont problème il y a Kagame ti. Ils ont problème il y a ba Congolais. Asani sa ba Congolais. To ba place nini futi okoki ko tonga pota mais soko kanyi morachité. Banjo tina pota ni ubeba. On va conseiller ba Congolais entre-temps que mananga ba conditions on va exiger za makasi a démissionné. Et toi tu penses que maintenant pouvoir aza eli ayebo lungulu alors a démissionné quand na négociation c'est normal. Mais mon pandi sango so ba bi ko démissionner eza pour protéger le président Tshisekedi ko démissionner peut-être eza que souffrance c'est l'équipe baza na bilan ti yango nanga le bibu pour Tshisekedi ne respecte rien asa na accord lelo ba ko yoka na bananga te c'est la mandat no ici là mais batu na ba le ka ba no finga bananga donc baza na pouvoir mo boy omoni makon cho le bango ake tout d'abord il faut un respect humain respect à mutu tout d'abord. Et là, vous savez comment on a dit baza borgueil. Donc, qui orgueil wana tap citation même avant les lombo que commis balkanisation. Ce qui les gens na gomo ko ya Kinshasa te. Ce qui les ba oti ba yo ki muta oti Luanda kiti Goma, ba malteto ba moko étranger. Ya wana to benga. Ya lorsque to ba président Tshisekedi en fait sa mission en place Kabila ti là ebisu. Pogné à déborder. Donc, si FARDC armée au côté il y a beaucoup de choses FARDC et restauration. Au côté de la attaque colonel Moko a formé l'attaque Tshisekedi na 8 ans de pouvoir. Colonel Moko a formé que colonel to ministre pour asa opération intelligente to le monde ba Mamadou Ndala ba Delphin Kayimbi tangela ngai. Mais ba on finali l'autre kuti armée ils ont infiltré mais oui ils ont infiltré. Ba on ne peut pas na pouvoir ba kangi combien d'infiltrés au ba la cible que to ba infiltré to kangi ko Kabila tikila ebiso. Tout le monde a monté. Tout qui corner nanga lobi cordon corner nanga ya FC devant presse britannique à Bimiona donc il y a comme rejeté que tu vas pas bien on est allié donc il a ça lit pour nous libérer ba congolais makambo Rwanda makambo Italie ou les États-Unis to ko bani par rapport. Bon nanga asa rébellion oh ya on ba rébellion nanga asa là c'est difficile pour si là donc rébellion nanga asa là pour si là eza makambo wa ça qui c'est qu'il faut respecter en ça à respecter en côté bah faut accélérer le pouvoir mususu on travailler parce que jamais nous autres na yo soki ni sapina yo soki jamais même mutu na yo au ezaka na choc eza quoi qui c'est que les autres va accélérer ba pouvoir ba mandat a ko ça le lote sans que ayoka obananga ba oloba on a nda pesa que pouvoir si vous on te bien drôle nanga zali président Seni ba na ba confession religieuse on a président Seni c'est la première fois na mukilo on a président Seni a comme sous rebelle yo que président Tshisekedi est élu président de la République Félix Antoine Tshisekedi autant de voix après vous sur le bureau noté tout ça il d'accord au moins que quelque part la sérénité bon mon pas ça on a tout na boy pour la émission non Tshisekedi a joué politique a joué pouvoir à accord tant on va donc présenter que président Sénat ezala nanga na kingakati ka ba memaki na fita caméra présent ka ba présenter ba moi mais Tshisekedi yango ba ke Tshisekedi ayeni ba contrat ya signé ki na bango Tshisekedi a joué pouvoir ba pesa ko pesa ça clair parce que ba voter été abima élité so yo président Seni ou comme un rebelle pour soi-disant na la sécurité te to kana manga ba carré miné on monte payer ça sérieuté vous pensez ça et ça l'article ni ngo pensa que président Seni a comme un rebelle soka Monique eza na koza président Seni no libanda azana congolais nanga c'est congolais jamais nanga rolinga a vivre place moko boui batu ba okima bercy mutakolo ba mama Tshisekedi so le mama Tshisekedi ba bomi ba yo ba bomi ba politicien ba mebele ba général ba na ba prison so nanga itake congolais makila ba congolais donc ata o Tshisekedi a salata la okala misu ba lobati mais so de la dit nanga te lelo mais ngo za ma pona ba congolais ata congolais nga ba yo mata so tina zolo nde ba ngo ba lobaka chance nanga misini nzamba yebi tina tindeli biso nanga soki nzamba tindeli biso nanga nanga misini oh mais nanga aza neutralisation Tshisekedi soki nanga te ba ngaba changer constitution mboka soki nanga te mais ba politicien belé ba héros to ke kunda bango
pour Kisekedi pour ça la mutu mabe ça facile pour la ligne pour garder pouvoir na ye mais OK tant ba nzoko ba obunda ba ba passer ça matiti Kisekedi a ça l'intérêt à famille na ye intérêt à parti na ye notre intérêt ba congolais nanga ku tolo ba a l'intérêt ba congolais parce que nanga déjà comme riche nanga biso to yebele na bilo nanga ali subongote nanga komi ndenge nanga za wana soba ba bike akoma président ya Bukavu na Goma mto wa pêcher azati Tshisekedi wana peka mutu afungoli bato misu kwa abimisa Kagame na kwasa Kagame akoma pe ne koloba keno bali ba Kagame mtapu andi manga pro derrière ba makambo wana sama na est opani sango soba yebiso bongo eza archifo nani akanga ambassade ya Rwanda na Congo pour dire ça que Kagame déjà zalando ya Congo depuis Kabila depuis Joseph Kabila depuis que Kabila les pères na tuni nani akanga ambassade ya Rwanda na Congo est-ce que c'est que ce qu'on a formé l'ambassade de Rwanda dans le Congo c'est ça le problème bino obi que ya formé ici nana bengi Kagame yo na nyobo ya Kagame est-ce que na texte ya Joseph Kabila tu quand on a bata PPRD baza ko applaudi au Rwanda où tu presque mo tandis le tapis rouge à une stade de Wembele tu quand on la politique est dans normal pour changer le dans un problème il y a un lobby na construction ya mboka pesa normal que nanga akoma révolutionnaire la constitution ya Congo est en article 64 ancien président Seni aïe quoi là tu mon bandi sango cause la d'ailleurs il y a ancien président Seni c'est un congolais nanga na makila ba congolais c'est un congolais comme yo comme nga mais est-ce que ba on peut na rebeno ba sali ba difficulté financière parce que ba kangi ba banque nyonso o pour pesa pour ça la que mon recycler kuna et ba zo rencontrer ba difficulté financière rebellion on les a payé moi coincé quelque part mon bandi sango et bon yé qui c'est que l'économie ni nazana stabilité ni économie dans la kata Congo oyo yebi parce que Congo stabilité économique c'était parce que bino que ça cher sur le terrain donc infrastructure ezate banzele ezate courant passi mai passi siko économie oyo okanga après de Goma akangela ngona na solution ni pour bango mona na milito vume na fanda na Goma ke Kinshasa pour Goma za Goma ba ko sécuriser ngai bananga ba depuis tout le monde bananga ba ju Goma bote na biso combien de morts au bango qui sait que les bamoni ba yo sa biso la communication ya faire c'est que nanga bomi autant na Goma ba rebelle ba ça va déjà des rebelles ça j'ai des rebelles sont dans réto ba même rebelle soit une sika sala ba mo pe banko mo pandi sango so ba bika nanga na ba moyete na ministre na yebisa o nanga formé déjà ba banque nanga komi prêt à oteka ba matière nyonso yebi mana Goma parce que yem ta so contrôler yango qui sait que ayebi rôle qui président de la République était il faut que le clair ayebi rôle ya président de la République était parfois yango mutu e comme si na beta yo mais mo pandi sango ba peso eloko soki eloko ozo koka yango te mboka lelo komi insécurité partout ba wazale de lobi ngai OK ce que biso do tuna boy soki lelo mboka ezongi na kimia ba wazale de ba revendiquer to lo ba wana ni ba yakina ba wazale ba intégrer mon canard mais non wazale no c'est wazale no asa militaire qui o ya pour servir Congo o biso to yebi FARDC mais le to tuna bozu ba wazale de boche liboso bango so kimia ko tu va former ba intégrer armée mo pa disango tani o ki seke do former ba soda oui mon ko former ba soda yo lobi na 8 mois mais bon no ba awa ke ki seke ni yemo lo ba ke akuta armée moko eza organisée yemo ko teta ngazo ka pouvoir alors ba akuta armée organisée mais lelo na to tuna tangana les scènes ata lieutenant o aza formé na temps qui seke na 8 ans ya sur pouvoir c'est un président compétent et bien on la Jessica Kamalwanda azo tande Yannick azo se déchaînaka alors Yannick na yo position ba dossier ba position na yo défendaka oza congolais mais position ba dossier ba tala ba bi ke yo za pro ex-président Joseph Kabila sikoyo ba nungu le kaka président ina Goma président ki azongi si boza solo pena président Joseph Kabila foule makone na Goma kayama to le ba compétence ezala partout eza manque ya communication un pays au pays roi Congo eza le quoi na Angola awa et fitelo wa outil place mo pandisa ngana to vana na Angola to yebi organisation Angola ndezaka mutu mo wa outil place mo wa ya so kota payer bati akutu renseignement ko 500 GT mo pandisa to ba ke to za mutu mo na tête pays soit meli ba chifas na ba tembo na ba lotoko ali ba fufu a contrôler la rien mutu ma outil pays tout d'abord je l'ai Kabila bimela ndeni abimela wapi pour comme na niveau place azali
parce que Joseph Kabila moko si akota tchandi ba bozoye baté ce que soki ba groupe moko ya infiltré ba okota boye bande un pays où les acteurs sont présents à Kambangu. Joseph Kabila après si Rimer et Bili allez ministre en justice a sali lettre contre Joseph Kabila. Quel pays na nyoso le bagawa mais so viki puto hôtel to za bongo na pas madame Stéphane salon kitoko yosko susuro za nini souci na ngezalaka toza ba congolais totangi ba classe toza na mo ba bagage souci na ngezani qui c'est que les biso to sepela ki aina Congo ba sali passation de pouvoir na président Joseph Kabila yo mudali ex-président de président même ta président de président mais na lobi mutu oya uti déjà présent to benga ka président o pas président to benga ka président mais nga zo parler si lisolo o to zanga na il y a gestion ya Kisekedi yango na to sala ba exemple wana président Kisekedi problème ezati problème était président Kisekedi yango na oloba biso yo to so bilan na ye sur le terrain mais mon pas sango to le babo soki le président Kisekedi a s'inquiéter na pouvoir to kena ba élection to bito kena ba propagande Kisekedi a fait sa propagande na province ni o ba ndimi ya makambo na oloba ba bika on salela nana ko ndima ye parce que a sali 8 ans na kokosa lelo propagande ya wa moni azobanga ayebi Kisekedi na kotika dauphin nani so le babi Kisekedi azati dauphin otika nani ba misabemba est-ce que biso ba congolais manière to zaka na ona tabemba zaki président MLC lelo to za na manière wana te est-ce que yo ndimeka nga lelo yo revendiquer pour na mboka ngape biso to misabemba MLC on a parti MLC la parti Museveni tu dis que Bemba c'est un rebelle. Bemba à la hauteur d'un rebelle. Dans la rue, on a voté Bemba comme président de la République à Congo. Bemba c'est une action. Bemba, papa Bemba, Tikela Bemba, Kanal King, na Sibezaï. Les mais il va passer Congo. Qui a bien ce souci na yo. Souci na les alinini. Bon, quand la biso qui est dans danger. Biso to zaba congolais, ma belle la biso, ils ont néné pour les capables payer belé. Tozaki na Joseph Kabila atiki biso atiko tika biso na balkanisation te atiko tika biso soki mutu ana Kinshasa afuti avion ake Goma soki mutu ana Goma afuti avion ake Walikale soki mutu ana Walikale afuti avion aye Kisangani mais lelo atanga na bénéficier na mambo ele ka kuna te mais lelo bande ko biso ba congolais ba komi limité na kata mboka nga na ko sepela na ngote lelo ba exilé politique baza ba politicien basali pour na Congo mais ba comme exilé politique pour na régime à Kisekedi nga na ko sepela na ngote nga za na posa Congo de développer ba jeune ba otanga ba classe ba zo misel ezate Kisekedi la biso ba massa ne ba ute ba Belgique apesa ba instruction mboka yango nyonso o nga fana telemela yango mais sikoyo bazo kizepe bato wana kako okima bitilo le bele bazaki lokwa ba collabo bazaki contre régime à président Kisekedi na kotanga lati bazaria surube quoi parler bakina ba exil kuna bango bazaki lokwa ba danger mon permanent pour ko défaut ko combattre régime en place le président Fachi Mopani sango les gars va se débarrasser na pour la politique là tous les coups sont permis Mopani sango bakena rebuka et pas Olive Lembi a problème ni na Kisekedi yo le Olive Lembi problème ni Olive pour biso to yeba Joseph Kabila liboso Olive Lembi si Joseph Kabila ina mamambuna ya uta ye pour Joseph Kabila bali Olive Lembi na kata Kinshasa problème ni Olive Lembi azana ngona régime à Kisekedi pour ba que ça pertation na kata ndako naye mamtolo ba yango congolais nyonso ba congolais Kisekedi akoma soki bolobi mabe na bango atosala eloko te où est Chéribé Okembi ba defe kayimbi bazaki ba général Tilamu ba bomaki baza wapi Kisekedi même na kata entourement na ye na kata présidence na kata ba massa na ye ba bilemi na ye bazali vrai nemi za oyo za na ye vrai nemi musika azan e fêter le no benga Joseph Kabila nemi mais azana ba vrai nemi o ba olinga te ya évoluer à travailler bien azana bango ngala la histoire ya général Mongo ya chinois aloba so za na mundu ko za na 12 balles wala bomba mi balé pour de l'ennemi 10 etikali bomba pour la pire yo un général chinois na papé mon attend ils ont droit faire Kisekedi azana de l'ennemi o lelo so ba sali mabe facile azana bango lia kana bango Joseph Kabila cause a jamais ennemi ya président Kisekedi parce que l'ennemi yemo ka le bango que so ki ngala ki na sima ya rébellion
Joseph Kabila c'est un milliardaire, Joseph Kabila c'est un général, Joseph Kabila c'est un 18 ans à Congo, Joseph Kabila a aidé toutes les catégories à Congo. Alors, ils ont le côté pour les Joseph Kabila, à ça la troupe, il y a rébellion, pas qu'il y a qui se qui, en roue, mais la terre, ils ont attaqué les bananes à Bazui. Donc, ce que c'est non, puis là, venture bananga ba osala na go pour aboutir de l'homo Bazui pe Kinshasa. Nanga osala, celui qui demande on va ventir, ils ont problème de la banque. Oh, qui se gagne en surtout quand on voit Mobutu. Mobutu to Kabila les pères a comment il pembeni. Bazui ça Mobutu, ba général ba ici Mobutu. C'est quoi négocier. C'est quoi bi hier azawa zabanga, ya ko a ko négocier té. Na ki sida Kabila, na Mobutu, na nazo mutu kakimaki. Négocier, ya to bi ba négociation yo boyo so boyo ko kiseke na zo négociation sala négociation wana etali nanga te nanga sala rébellion na eza constitutionnelle rébellion nanga muto okata ngwa zate ni union européenne ni ba américain ni muto okata ngwa zate parce que kiseke di mandat na ezo ke na suka botikela sa mandat na ya suka mais mo pas sango kiseke do ko tikele mandat asala abaksa implicité mais mboka yeke na okufa ta kuto na mandat mboka yeke na okufa yo mutozana mandat solution ni nozwa depuis bitumbe banda oui mandat no esilite yo mutozana mandat ozaka administrateur ya kisaka ka batu ozaka kisaka batu on le travailler on le soutien armée on le organisation na mboka ofinga batu kokanga batu bandoki o yemto asa sima ba rébellion sans preuve président de la république asa pouvoir président de la république asa muto soka lobby et ça kan fait mais c'était président yo moko zo ba sans preuve. Ouais, il y a violation des lois à Mboka. Même bateau bana simana yo, pas de violer la loi. Président il faut ça dire. Tant on lobby il faut saler la rango. Jamais le rôle de Kambu sans preuve. Joseph Kabila m'a soutenir la rébellion là. Preuve ni o za na ngoro ke na la communauté internationale. Preuve Joseph Kabila soutenir ba MP3 yango. Mais pour lobaka ne lo Mboka yangwana nanga dépasse Goma na Bukavu. Recette à Goma na Bukavu na moment où na Congo. To bénéficie ça na le côté recette sur l'année son nanga économie zade nanga bakani ba bak le ko kanga bak nanga place nanga za na ba frontière ba payer belé ba ko sa négociation ya ngo tolo ba mboka biso ki na okufa se botali ki seke na misu biso ba jeune tolobité avenir na biso ki na okufa. Merci beaucoup Ndeko Yannick ça beaucoup tu mettre tout ça l'analyse politique il y a ngana autour ba question il y a ngana ba réponse na ye za ko engager ils a position na parce que ça bon mon temps la position na ye nous sommes sur la position mon côté il y a bateau va soutenir le président Fati il y a bateau va soutenir ex-président Joseph Kabila il y a bateau va soutenir ba colonel Nanga donc c'est comme ça souci na msuza lika mboka wana et comment unifier makambo so ça la mana ici les apports intérêt na msuza Congo alors le basuko ko le bezani le basuko ma ko le ba tout ça l'émission pour mutaza ni mutu awa zata ni na sima mutu azate biso pe tozaka ba analyse na yebi ke ba misu batala émission ba fingaka ba misu ba le bara bien mais toza ba jeune et robunde na mboka ya biso yango et toko bunde na mboka yango po toko tika te mboka pa mutu moko boye aza le roi mboka zaki ya papa na enda kwa papa na ye akufa tikeli héritage te Congo za bien commun Congo za mutu nyoso za ngana yo toza ba jeune aussi sa classe na kata Congo akomi chaer jeune aussi sa classe na kata Congo papa ya Angola yango motolo balelo il faut que le régime en place parce que babaki si jamais implique la vie à ba congolais ba détruit Congo ba kaboli Congo donc na yebi ke mbala sima be mission msusu ya to le bamo wa msusu na pesi mbote na fe na nga NS Fioti à partir Paris na pesi yemoro mama Claudia asimbi retunda na mama papa ya yo yangwana. Merci beaucoup Ndeko Yannick, merci na maître Vicky pour tout, merci surtout na madame Stéphane donc salon pena oyo ya mbarabiso madame Stéphane na salon na ba travailleur na ba za katia na moni le petit na gabité na moni Jessica Kamalan loi privé rigen na Catalonda oyo ko système sur na to bon na parent na salon Stéphane na rua 11 pemi na salo ba la bibe tozo bantozo boya bosala ba manzaka bosala basuki donc bon c'est pour la bataille qu'appelle bloc belé ba bilamba ba zali soyer au moins na basaka bito beza kuna donc ya salon moko fungo misika pas même un moment ils ont ba confort beza dans normal merci na mutulango mona Paris pharmacie Blanchard merci na d'abord abonné ba douter ya biti d'abord abonné ba douter donc tout tel cas prochainement na ba vidéo monsieur Goya maïs Vicky pour tout check.